ozo finga Jaël yaya qu'on se le dise la vérité na peso kaka na relato mukie oyebi grande sœur na ngai Tatiana Boziana botanga na ye yaya âge na yo normal parce que grande sœur na nga aza na 38 ans âge na yo normal yango wana obane koyepa na biso kosala ba devoir na tante na nga na grande sœur na ngai otrika kutu mobali ou fiancé ya grande sœur na ngai komone Edo Laing o etrika ye obima na yo kushana ye na lopangu na biso o to bengana kayo voix autant oyoka voix o reconnaître eza nani mais la peso ka kombo tante na ngai kombo grande sœur na ngai kombo na ye Tatiana Boziana otanga na ye yaya donc yo finga Jaël avo finga Jaël olongwa d'abord wana oaki kobima na ami na mobali ya grande sœur na ngai na Tatiana wana mo ami na ye intime Charlène Kinzamba obima na mobali na ye Patrick Luyanga obima na mobali na ye ya boni boyeko nini place yozo futela wana Cynthia Kapachi obimaka na mwana kolo lopangu wana yo futa lopangu te ofuta lopangu te obimaka na mwana kolo lopangu wana ofuti yango na bakukaka yo yaya bipesa respect pesa mipende na yo respect nga na s'adresser kaka na pour équipe nationale na s'adresser na Cynthia Kapachi mpo na yebi yo très bien o eza grâce oyebi nga naza petite ya propre ya Tatiana Boziana otanga na ye otrika ye d'abord yo bana mosinzi lelo te yaya wana baseri na bozalaki na baage ya ba 20 et quelque otrika grande sœur nango bima okusha na mobali na ye olongola kutu na zemi na ye yo Cynthia Kapachi olongola zemi ya Edo Laing fiancé ya kala ya grande sœur na ngai okende kokusha na Patrick Luyanga fiancé ya grande sœur na ngai ya ami ya grande sœur na ngai Charlène yaya changer vie na yo avo finga nanu ofinga Jaël komisa nzoto na propre pesa mipendo na oyo mikuse na respect okosa ne bande ko lela et pas Tatiana ozo senga même ba string yo o defa ba string ya Tatiana yo ba senga ba string ezo bima yo o defa string ya Tatiana ballerine na biso kuto ozwaka tilelo ozwaka ballerine to bokota ka maki ozwaka ballerine moko ya Tatiana tilelo ozonga te mama yako ozonga te ballerine na biso muyibi nalobi boye Cynthia yo ozo finga Jaël yaya qu'on se le dise la vérité na peso kaka na relato mukie oyebi grande sœur na ngai Tatiana Boziana botanga na ye yaya âge na yo normal parce que grande sœur na nga aza na 38 ans âge na yo normal yango wana obane koyepa na biso kosala ba devoir na tante na nga na grande sœur na ngai otrika kutu mobali ou fiancé ya grande sœur na ngai komone Edo Laing o etrika ye obima na yo kushana ye na lopangu na biso o to bengana kayo voix autant oyoka voix o reconnaître eza nani mais na peso ka kombo tante na ngai kombo grande sœur na ngai kombo na ye Tatiana Boziana otanga na ye yaya donc yo finga Jaël avo finga Jaël olongwa d'abord wana oaki kobima na ami na mobali ya grande sœur na nga na Tatiana wana ami na ye intime Charlène Kinzamba obima na mobali na ye Patrick Luyanga obima na mobali na ye ya boni boyeko nini place yozo futela wana Cynthia Kapachi obimaka na mwana kolo lopangu wana ti yo futa lopangu te ofuta lopangu te obimaka na mwana kolo lopangu wana ofuti yango na bakuvaka yo yaya bipesa respect pesa mipende na yo respect nga na s'adresser kaka nga na pour équipe nationale na s'adresser na Cynthia Kapachi mpo na yebi yo très bien oyo eza grâce oyebi nga naza petite ya propre ya Tatiana Boziana otanga na ye otrika ye d'abord yo bana mosinzi lelo te yaya wana baseri na bozalaki na baage ya ba 20 et quelque otrika grande sœur nango bima
kushana mobali na yo olongola kutuna zemi na ye yo Cynthia Kapashi olongola zemi ya Edo na India fiancé kala ya grande sœur na ngai okende okenda kokushela Patrick Luyanga fiancé ya grande sœur na ngai ya ami ya grande sœur na ngai Charlène ya changer vie na yo avo finga nanu o finga Jaël komisa nzoto na propre pesa mipendo na o mi kusana respect obose ne bana ko lela e ba Tatiana zo senga même ba string yo o defa ba string a Tatiana yo ba se ba string ezo bima yo o defa string a Tatiana ballerine na biso ko to zwaka tilelo zwaka ballerine to bokota ka maki o zwaka ballerine moko ya Tatiana tilelo zo ça te mama ya ko zo ça te ballerine na biso muyibi. Les news publier un message na lobe yango gel ce qui gel il le connaît dans gel oh roja sakana boa kinyama zoba nyama yo talan kusoyo yo poloba moi ça choko sur la produit sur la mapeka nyama mbwa mo pamba nyama zoba yo na mwa lelo muni mwa sata sino aponi na nzoto yo nyama zoba choko mobwe nyama villageoise Fatima belle kwa goudron nyama libobi telongi mabe irresponsable maman nyama yo na âge ni yo ba 40 ba âge bana manikis yo finga maniki na nini yo irresponsable mo sundo mo na Afrique du Sud yo Afrique du Sud nemboka bon biso tona ba Canada to lubani ngana fana na nord na potos na loba anglais solo yo zoba mo nyama ebo loba ta anglais ti ebo loba anglais te bo loba français te lingala kando yebi yo nyama te mo so roja sakani na nyama zoba roja bwaki ko yimuna ko titi imbécile nyama yo fingerprints yo finga manike yo bota mono sundre yo boko la ban yo boko sa mono comme na tina âge prince yo et kiraba illettré kiraba zoba nyama na yo juvenal na sit na binwana gloria soi-disant gloria suka za mayele na mobali na ye na ibite nini bazo ba zoba na tina bazo ba zoba na sit ba lo ba bullshit mino tuba zoba ekiraba zoba juvenal mwana kingasa nyama tama kolomisu ndiko bakele mbasu nyama moi si mama moi mbali mama soke zo denda tout temps kwa moi si nyama sola nye couper so mulunge zoba mabinji milai telong mabele kwa bare nyama zoba mundoka munyele kwa ngula azoluka biloko na poto zoba nyama likata mukuse bamona ka mwa mbali mulai bo waka likata mukuse munoko noa villageois mona mboka mukonga bako nyama zoba na yo jaele oche choko boyo yaka to fika na biso mbai na anglais yo uta Afrique du Sud nga fana na Canada yo nyama zoba anglais nyo yebi muyaka mona mboka yo ka mona bondi yo mona bondi mama bino nan tata na unana yeba ni wapi balekara sheba leki bena musika banda Kinshasa ti États-Unis na New York o pese kaina riva ko mama kuma te ba refoule nyama libobi nyama zoba nyama makolo ka bakoko mukusi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.